Voilà, likambo passe comme la rabino perdre moi na et ça rabino penza vraiment passé moi na binal bosso. Ouais, moi na biso le bosso. Azaki mobali. Azaki mobali. OK. Azaki mobali. Déjà ko perdre moto. Les a choc, les a passé. Voilà, oui, il y a qui a botama bien et après 5 jours ayo kufa. Par exemple, toi na mitema, c'est ça aussi. Beaucoup mona ovandi boye. Le roi a na sala le côté mais la vandi bomuto muta comme na niveau ya kofinga mwana anga kufa. Oh. Ah, c'est très méchant. Tu vois? Mwana abiso akufa, pauvre bébé innocent. Pauvre bébé innocent aye 5 6 jours. Mais ce que format na route pour atala no ba bot na bango ye. Mona route bango ye. Mais mutu a se permettre afinga ye. Tu comprends que non? Tozana tosala musala pona batu moko boye ba mita mabe ya comme à niveau ya finga mwana beba kufi asali bango nini et c'est moi na wana zali devant caméra non est-ce que ba boti na biso bazala devant caméra non le loso pe ba bengo na SBO jouer au Kenya même na Omil Fouquet pourquoi pas OK pourquoi pas na Kenya na kete point eloni ko empêcher na Kenya yep ça n'a pas ko empêcher na Kenya le Beckham vraiment moto donc à soutenir nga vraiment place donc ce qu'on a joué vraiment en tout cas na PCP ba merci belé parce que côté la moto wa si là a pistonner le bino jouer boy déjà sur boy on dirait aux ando qui a vu na omoko pour dire si la zada na succès a yeba qui déjà yebi pe ba musala on makasi sur episode jouer boy na mitsa za le roi coach là on même ba Cristiano na ba Real bo yo beta poste bo na terrain bon moni atali boy lobi te yo ke na boy yo ke mu panzi wana o zela coach yebi so raté non il sala beauté wa doyen nanga to ngata terrain moto bete mais est-ce que na sala moi boy na to sana la kende ko taper dans chabi na to sana la kende depuis na tosa na kenda bongo voilà wana so sila na mona ko mo jouer le roi papa boy jouer bagago jouer le roi papa le roi tatu muluba et ça lo bien ba jeune ba belé na théâtre ya ba âge na bino ba bima pe jouer le roi tata na jouer bon on a sila mta proposer ouais mta proposer bon na jouer bon naza Pechalov voilà parce que naza petit frère ya Xine OK toane libota moko ya Simba naza famille libota parce que naza petit frère ya Belleville toane na libota moko ya Simba naza Abakouk parce que naza petit frère ya Sila tozane groupe moko OK donc na lek na bango Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, on a besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour so ma perruque na yo pour cha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol la canine pour atteindre la uniforme. Donc, na pour like sabino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pour na teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter Bisson à WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.
Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité et confiance que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Je suis Barézy Baza, monsieur le journaliste. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle où vous allez nous suivre 5 sur 5 sur Exemple Télévision. Tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant tu peux t'abonner. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez très massivement. Aujourd'hui, Vérité Plus Plus, une émission à caractère socio-culturel dont j'ai le désir de recevoir les invités de marque. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir d'être avec cet artiste bourré de talent. Moi, je l'appelle grand parce que vous avez grand ou petit artiste et raté. Être grand, c'est un état d'esprit. Lui, c'est Roger Kalala. Il venait de fêter son anniversaire, je crois, le 1er septembre. Les deux, les premiers, les 4. Voilà. Roger Kalala, moi, en septembre. Donc, tu as souhaité joyeux anniversaire. Roger Kalala, artiste, comédien au sein du groupe Simba, président Elombe. Et futur thème, mon bali officiel. Il y a l'actrice Naomi Lufwakenda. Je sais que Bolingarana, mon bali Bolingarana, moi c'est parce que bango na bango ne sommes pas allés bazaka moto moko donc bafana Naomi baza bafana Roger baza bafana Naomi pour 1 + 1 égale 1. Aza penza officiellement marié, sérieusement marié. Donc pas de mbanda, pas de makangu, alliance amunene. Donc Naomi Lufwakenda, gros bisous à toi là où tu es ma chérie, je t'aime bien. Alors avant d'appeler ça Roger Mbote, je dirais un grand merci à Canard qui est derrière la caméra, qui assure le son, cadrage, image. Et il ne pourra pas dire aussi un grand merci à tous mes partenaires. Là, je vois Yannick Chambagotson, Bossamboka. Il ne pourra pas penser à Madame Mimi Ndoumé Abamimi. Merci également à celle que j'appelle Gaël Fundo Mena, Shekina Vumbi, Kitoko Petaï, Jules Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Maman Nathalie Fekipo, Motema Papa Paul Fekipo, FBT Misalande. C'est l'agence assure, il y a routine de Bakoli, routine de transfert en Bongo, FBT et Zawana pour Nabino. Merci à Jules Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Christus, tu seras d'accord avec moi au fond la biso pour que mon invité Nabiso qui est Roger Kalala. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Barézy Baza. Voilà. Journaliste. Tonton Roger. Et bonjour à abonnés sur Exemple Télévision. Bonjour à fanatiques sur Naomi Lufwakenda, il y a Roger Kalala, Bamouré, puis Bamouré, il y a théâtre, puis Sibinombo Tebisika Bozali. Je vous aime beaucoup. Voilà, Alinga Rabino Penza, il y a trop, Bino Pebozong Sele, Ascenseur, il y a Kolinga et Roger Kalala, c'est un plaisir. Il y a Rosana, on a plateau. Tout le monde a penda Santa ba célibataire. Na Santa va marier différents ses amants. Non, mais les autres Barézy, le plaisir est partagé. Oui. Dans ces pays sur Rosation, on a plateau dans Mokololelo. Oui. Je pense Mbalassou qui des ans passés, hein? Oui, oui. Ouais, des ans passés et Oumeli. Voilà. Et c'est moi Rosation, on a plateau mon ayo. Merci beaucoup Roger. Mon gentil, n'a pas fanatique, non, c'est bon, je beaucoup au yo, hein. N'a pas fanatique, non, excusez. Oh, bah, on a l'émission, on a messé les journalistes. On a tombé le bino kaka. Bah, ben en on qu'est-ce que je peux dire? On a quoi le bani? Bata la malam. Bah, le bon. Bon, vous aurez temps pour consommer l'émission Hollanda. Et puis, vous continuez toujours à s'abonner à Exemple Télévision. Vous continuez toujours à porter effort, soit amour nabino, na messieurs les journalistes, na chaîne Exemple TV. Et puis, vous s'abonner à la chaîne. Voilà, chaîne à Roger à RD TV, Roger Digital. Ah, n'a pourquoi RD, mais déjà le bureau Roger Digital. Roger Digital. Digital, on est là pour un domaine. Bon, mini dans le domaine informatique, quoi. Ok. Mini dans le domaine informatique parce que tu as une partie analogique. Ce que tu connais, ce que tu digital. Digital, ok. Voilà, et Roger a du domaine hormis art. Ouais, à part art, je suis informaticien.
de formation, je suis licencié dans le réseau informatique, la ISES. Ok, félicitations pour ça. Merci. Voilà. À titre de rappel, Roger Kalala, ça fait très longtemps, au Bissot de Yaman, exemple de télévision, les gens, chaque jour, fanatique, du jour au lendemain. Les gens doivent savoir, Roger, pour une première fois aussi, c'est qui ce beau monsieur, Azanani, moi, présentation, qui est, et puis, tout côté, une série de questions, habituellement. Ouais, je suis Roger Kalala, 486. J'ai la famille à 9 enfants. Ok. D'où je suis le deuxième. 3 garçons et 6 filles. Orphelins de père. Ma mère est encore vivante. Okay. Je l'ai salue en passant. Maman Béatrice Ngombabou. Na banda carrière na ngaka ndeye mutu so banda carrière na ba groupe moya quartier. Au colonel Msika. Après un ami à moi, Herman Kassongo, hein, le père des garçons depuis le Canada, n'a pas su monter. Il a mis dans le groupe Simba. Ouais. C'est depuis 2013, donc 2012-2013, il est dans le groupe Simba, Silelo. Bon, il y a Herman dans le quartier, dans la classe. Bon, Herman, mes parents ont déjà. Ok. Je suis Kassayen, et Herman aussi, il est Kassayen. Mes parents ont déjà depuis Kala, et puis il y a sur la commune Moro, commune Kinshasa, tu vas assembler l'église Moko. Depuis bon mois, des places de Herman. Ok. Quand on a commencé à théâtre dans le groupe Simba, on a travaillé par Vini. Ok. Quand on vient dans le groupe Simba, à ce groupe naé, on a rencontré le groupe Vini, après on a rencontré Herman, à Yaya, bisoza dans le groupe Simba, et vous allez bien, et c'est moi ceux qui ont intégré le groupe Simba au CP. Mais au début, on a eu un bangi, il y a un groupe à Minene, le groupe Simba, groupe sans souci, le groupe à Kissi, le groupe à Belé. Mais quand on a Herman à 4, so Herman a 4, on a un bangi à point. On a eu le groupe Simba en 2013, c'est Lelo. Voilà. Et tu fais ce théâtre, ils ont passion ou ils ont un salamora ou yaki encore atikoya. Bon, naki yango tikana yate, ils ont passion nanga, ils ont le roman ils ont coulé na ba veine nanga depuis longtemps. Ndeka toza na ba école, na ba classe, au moins des choses na mois de mois boya comédie, ozo se communiquer na baninga, au moins baninga ba seka après mo bando vando na pena ko sa théâtre. Si tu m'as mis dans ce pays, il président Yesobé. Il y a vraiment un idole nanga. Banda kala, il y a rêvé sur le théâtre. En tout cas, idole nanga ils a Yesobé. Il y a un peu gouana ya kota théâtre. À travers ami nanga moto za tanga école moko. Azaya mona mayele. Azaya mona mayele, je crois en primaire, azaya da mayele. Après mikono yo moni a jouer na groupe moya camp. On a commencé à théâtre na pitié. On commence à théâtre, même on a joué monsieur. En même la répétition de répéter dans telle arme, c'est facile. Mais on ça on peut en facilité. Et puis à côté et puis dans monde à voilà, Tilelo. Et na kubanga on a ba groupe en minene ba groupe ba Kissi et tout. Lorsque tu es arrivé dans le groupe Simba, laquelle était comment? En tout cas, à quel est bien. À quel est bien pour. Na mi côté là na mbala mo côté. Ta Herman a bété nga li solo, na bon na côté na sur côté. To kenda na. Na ya na tikina ba répétition na bango so di répétili. Na ta so répétili. On so banga ko bi Kissi ça. Na banga. So répétili to za ki vanda na Oshe. Et pas Arlette Bauma. OK. Mon la ba ya Ziza, ba Lina, ba Popine, ba Marina là-bas, ba Liza. Na ba Herman to vanda na Oshe on n'est pas Arlette. So mon la ba Lambisi, ba Lié, ba Oseka. Na peut te message là ba on peut bon. Après 2 mois, ba yo mona na Kotigo. Ado yo za ya ko kengi dilana no message na biso. Après ya kota donc tu bon fa na bongo après ba o bi ka camarade ya Herman. Camarade ya Herman. Voilà. OK. Message d'appel na bango de gens message na nga libanda. OK. Pe ba solution pe bien, on y a sa solution bien, Popina yambio bien solution donc sans crainte quoi. Après tant na yo kota groupe Simba tellement la message qui déjà na bango libanda, tant na ye ba yamba kinga. Donc vous avez déjà mpayaté. Na za déjà mpayaté. OK. Et puis Alain to za tangani na ISES. Chef Alain to za tangani na ISES. Vous avez une promotion moko.
chef Luka papa cinquantenaire autre aussi 50 ans voilà papa allait secrétaire na biso Luka il pas attendre na ISS azaki na promotion likolo qui biso to yebana déjà wana tant na ye ba benga vraiment bien voilà ba condition za makasi na groupe Simba c'est vrai oui ba condition ya makasi d'abord il faut les entreprises les entreprises car ce qu'on qui nous adhérer à l'entreprise il faut ça la lettre de demande d'emploi lettre de motivation aussi na CV na yo ou introduire on a bureau ya groupe Simba so yi ba sepeli na yo nde ba benga yo ba bengi après au foot ba droit na so pe ba sepeli na pété batiki na ba voilà donc na pe nyonso na mageto na za kamade ya mana za o ya mais na sala nyonso wana na côté lettre na demande d'emploi lettre de motivation na CV à côté c'est puis na foot un peu ba droit na et accueil de jeunes qui sont très chaleureux très 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 chaleureuse hormis kokuta na bato oyo otani bakombo baene mususu peut-être bampaka o kuta pe sukuna bayamba ki bien mamoni leki moko à part bato natani bakombo na kokuta mamoseka nakutaki Black Exil nakutaki Sila de la côté sur bateau na ta na teva pas bateau na tanga ba kombo boso na côté siko aussi là déjà d'aller da combo ici combo donc yemo président Elombe na yeba ila banaka suka na combo mais tanga na côté ya za za na mté OK na côté sur bateau mi balé sur ici na sila et on va boire ka bango déjà au tala bana musiko zo banga donc côté siko tali pe bango bango yo pe ko rompo jouer na bango na ko jouer na bango voilà banga peu bien OK pour ça non bah yaya vraiment la leki na bango quoi après à part bango wana Naomi so moti pa yambanga bien ya Naomi madame Naolelo madame nanga lelo yemta yambanga bien mais tous on wana ya bozaki na ba actrice ayambi pe so bien sans idée ko yeba ke lo ba ko mama bana yo sans idée donc pourtant la bandi rep il y a un stage OK na pour assistant à IPASIC il y a un stage na bango ya G3 ya graduat quoi ouais dans un stage na bango wana ya été les jours yo banda rep a moninga ta moninga so atonga nga so na Yasmin lo quoi Yasmin lo besi mbote ko da Yasmin pesto yebana dali banda OK yeso ba tonga ga so wana za ba tayi mona ba Dacoste pour Dacoste za na suspension Eric na mon on pose une monnaie boité on pose un nom moké d'accord ça passe moké ouais toinga bona moi bon so na musela je toinga bo ba toinga bona moi kana minore ebe duba na yiso moi mabe mo atonga ngala se nini na beti kala après repe après ça pe mbote o tu na se pe bo na boto so na se pe bien ti lelo donc à part Yasmin na ba copine ngolo ba yambanga so bien kitoko makasi ya Naomi voilà normalement fakenda to fan le père moment qui est moi curiosité kaka ce que ayambi beaucoup mo mesana beaucoup ko répéter beaucoup mo fanda idée ce que yo tcha normal to yote wapi to tonga mom moi ba banga pe ba mo histoire bon toza famille par rapport à Moussala ouais nde balobaka esika mibali na basi bazali sentiment pe ya bolingo exactement oui pe robota oui voilà malgré tout c'est interdit au sein du groupe Simba il y a qu'on entretenir relation amoureuse dès que bayoki yango ba bengana bino voilà et puis qui ça m'a vraiment alors ngala Naomi tango tokute na groupe Simba tokomela wa meilleur ami akomela wa meilleur ami nga après répétition tokende tokute na biso match ya Renaissance pour azako comme ça s'appelle Renaissance moi non ngala kota match ya Renaissance mais muta ko tsanga azala raté tsanga bango ba botama ba famille ba basi na basi et tout le monde a match à Renaissance, à PP match, tu vois, tu pas match à monte vandi, mais boule à taille à bolingo, exactement. Après, na ba pe souter mboma bolingo bota marandé ni. Du coup à partir de 2015, bon, tu surtout quand maman bolingo botami, tu es moi stand-by. Et tu es moi stand-by, tu dis non. Donc ba personne dans groupe Simba. Si tu habites bimisa ngo boye tu vas perdre musa na biso pour te yebi lobité pour de l'autre na ya ki makangu nanu to sakala nanu au moins ceux qui va prendre dans le groupe Simba ba ko bengala nga to ba bengani yo to bebisi ba carrière na biso encore alors il faut to zala mayele
tous en maillot tout bomba ce qui est tanga ngana to bala un jour en tout cas tous vraiment temps ya ko bomba bolingo na biso ouais idée uta pas na auto na omi idée uta pas biso mibale OK to pesa na ba idée biso mibale to bombi on peut bien makasi sans saut ata Herman pas yebakate Herman uta yebakate bombe ba junior na temps Herman na groupe sim atikala ko yebate to bombe la boye na répétition bozo jouer normal to jouer normal to ke pe tournage mo to na victoire to pe normal ata peut répéter na film on peut se biso ça peut jouer normal ata y pas jouer na garçon jouer to banga to bom nazalaka chef te pas zalaka pe chef te ni pété mais tozo banga so to bom pourquoi ceux qui ga ba remarquer bino ba mabe côté tu mutanga longo za ngai OK balon la ndemo bali et surtout yo pose vous voyez déjà zalaka ancienne OK et lomba yebi déjà nga yebi nga na luté et puis lomba boy va perdre moi na yo kutu yebi non bien té c'est yo de beno chambo donc kende tikaye binga nga ya tika ya OK gérer ngo kitoko to bombiango après mikolo bandoki tema bazanga te moi basolo mo bamke moke o baza moi samba et lumbi solo ko mo lumba solo mais ko wanga la kaka te tout ça moi samba ce jour mon na yebaga to kota match mo boya ya Renaissance to koti stade na boaka misu bona moni chef Lule muteme changa ya Lule abi merci Naomi soki jo moni biso mutali boso et qui est un problème. Tout les vents, ça va bien dans la camarade, tout tambola tambola biso, qui est PC mbote. So tu PC mbote et quoi avec moi va PC mbote. Tu pas PC chef. C'est pas tellement yo. Ozana Roger, ba yo. C'est quand la biso. Après temps peut être balana. Na yepsi papa n'est pas pi mutu nanga. Et puis tala bona boye ba déjà mais tu za batam. Tu es balana na mi c'est aussi mais non je vais ici vous avez artiste mais balé voici vous mais aussi non je vais toujours attendre so moi depuis 2014 2015 si na 2020 ah 5 ans déjà to bundate to soinate to bebanate vous remarquez on pété donc le reste est au kumbela mo bien ça c'est bon non il y a un problème yebisa Luka bo signé bo yebisa président il vient STG et ma STG peut pire mutana Naomi et puis non sur les aveux non les vraiment sérieux bo qui na relation bino vraiment musika bo banga te bo yebisa président na bo taper courage to ke to vani si président tant to zo nous sommes pas président car moi au driblanga bo bomba pendant ba ne nyonso na yeba te ndenge nini et puis non papa ezaki relation sérieuse ya on to zali ko boya yebana de père qui et ya ko embrier biso to perdre relation na biso voilà on peut présenter ça sur le conseil à ça non ayebi biso na Naomi très bien so que ça batu mususu angaki a permettre ngote angaka boya te ma yebi comportement ngabi Naomi bien non to voir na biso bien ya permettre ngo ya on to balanga pe na Naomi je crois na juillet ezaki deuxième année na biso voilà la vie des couples. Wow, félicitations. Merci. Voilà donc une petite histoire. Il y a Roger Kalalana, Madame Naye Naomi Lufake Nakalala Mbaya. Mbaya. Mi yem tabenga Mbaya. Et d'accord pour Mbaya ça nom de la famille. Donc non nous Mbaya Kalala. Non ngeza Kalala. Oui. Si quand bimisa so Mbaya parce que Mbaya ça combo papa. Ah d'accord. Sur la famille na bisa botaka 3 garçons. OK. Surtout bito bomba ngoyeza fo. Biso ba garçons fo surtout mema so combo. Mbaya wana mata. To bimisa pour famille qui liboso. OK, voilà. So minimum tabenga ngabo zaka na wami tabenga Mbaya. Na mona de façon de poster Mbaya. Mbaya. Voilà, mais c'est bien poser un exemple à suivre hein, c'est bato mususu so bomoni pe na groupe balingani pe bachela ba on peut non ba calme monter. Peut-être que vous espérez na se comporter ne biso to se comporter qui en tout cas ba bachela ba qualité. Mais ce qui est ça que bah mon on dans la musique relation oyo et quoi boutique on est là côté en tout cas bah katango ba pekisango bo bino botambolende ba principe ni bochaki ba discipline bochaki pour comme apprendre bolité déjà Naomi abotami na famille moko boye oyo éducation zambia nga pe famille na biso na zui chance ya abotama famille moko boye ba édikanga bien tu vois malgré tout yo ça la théâtre
mais tozali différent na batu ya théâtre et puis bolingo na biso tambusaki yango ndenge moko te na baartiste mosusu nde batambusaka babolingo na bango keno bamona biso na tchetche bamona biso na boîte bamona nga na sa batapage moko boye totambola bongo te totambola bongo te na Naomi et puis nga na Naomi totambi biso tozali pa bamasa moko boye tovanda soki na libanda wana biso naye pa na bango navandi nango soki yaye pa na biso tovandi na biso esili. C'est bien comme donc ça. donc totambusaki yango vraiment bien totiaki vraiment mayele yango moni esala biso boye botamboma kitoko so bato tambusa yango lokwa baartiste mosusu en tout cas tonga tozala te voilà voilà likambo mpasi ekomelaka bino koperdre mwana esaka bino mpenza vraiment pasi mwana bino ya liboso mwana biso ya liboso azalaki mobali azali mobali ok aza mobali déjà koperdre moto eza choc eza pasi voilà oyo eyaki abotamaki na ye bien et après 5 jours ayokufa ezaka nini ekomela mwana bon tolobaka nzambe ok tolobaka nzambe bamédecin babaka maladi bon bamédecin bapesaka esika akufelaki balobaki ke bakutaki na mai na poumon wana selon bango wana selon bango mais selon biso na ndimeli na nga te parce place abotamaki na HG eza hôpital ya monene makasi chaque jour bazali kocontrôler mama na mwana et puis na HG avant obima donc il faut bamona ke oza bien mwana mpa aza bien nde bayesino bokobima na bino donc tozwaki accord na bango après biso mpe toyobima na biso donc bazwaki vraiment ntango ocontrôler mama na mwana bazali na bango bien basala kuna baexamen mosusu outu biso moko tava tobalana tosalaka yango oyo te nako comprendre ke naza motu boye à travers bagroupe sanguin nyonso wana nayebela yango na HG nde yosala tozongi ndako les samedi tolaini na ndako le dimanche bamalaise wana esalami toyomeme na hôpital ayokufa lendi nango na ntongo. Oh là là, bien son âme, ça me manque à ébilier pourquoi? Bana baoya na bango, ozaza muluba. Balek ne bazé belé. Ko lobani so za muluba nde fosaini. Faut vous ça. Bana bazaka mo belé. Là oza muluba te. Et comment on partout même batete là. Comment on partout. Ba batete là baluba déjà kasai. Donc bino na bino. Boni na be pondobi. Moi mon la bote bela muluba te. Ah, personne. Voilà, merci beaucoup Roger Kalala pour cette petite histoire. Et aujourd'hui, Roger Kalala, tu es dans le théâtre. Nakata groupe, c'est un groupe à Moukete, groupe à Minana, où il y a un star. Si le loba star, ba leader, ba robima, ope bazo ça ba succès à Makasi jusque là. Mais un fan nara, aux autres amusana, depuis au bandi, na place au commis. Ba bon souvenir ni au Roger de personnellement aux gardé dans mon salaire théâtre et puis pour le groupe Simba aussi. Déjà bon souvenir ils est belé. Ils est belé parce que nazali nandaku moi 3-4 personnes bayeba ngati à travers le groupe Simba 5-10 personnes bayebi Roger qui a ça la théâtre c'est grâce à groupe Simba il y a Oza chapeauté na monsieur Lombe le président Dadi Fiti honorable ya bana chango pese bambote siko zali ba bon souvenir na ngana nu yango wana et puis Simbe pese nga peso mwasi OK pese nga mwasi pese nga mama mwana voilà et grâce à théâtre na Roma po Simba 10 francs na facilité grâce à théâtre na Zwandaku grâce à théâtre na Roma pe komi sombelanga moko chemise parce que à part théâtre mtata sombelanga chemise dara papa na biso pantalon papa na biso ti ayokufa na 2014 voilà ba souvenir ça vraiment il y a bien et belé la théâtre voilà et puis casquette musu ba mona Roger tamo mono jouer jeune mais plus trop mono comment jouer plus tatou et tout idée on est où ta wapi bon idée ya tatou ya ko jouer tatou na bandaka na théâtre à quartier na bandaka na za jouer batina za jouer tonalité OK ko banga na ndako keno bayeba kena sala théâtre faut bata mo se déguiser bata masona se déguiser pour na ndako bayeba te OK na ba groupe à quartier tant na yo longwa na yo ya pas vini so vini za na style mo boye on dirait ba mindele au mona faut ça la jeune bon jouer na français vous avez pas daily daily moi na yesima daily yesima OK bale ba bana batam baye ala tana jipe moi mukose ala njoto mikie moi mukie le là on m'a tapé poli aye munene ba fossette yesu makasi grave
ayoya nde vini so alinga style wana te tellement nga depuis naza moi mjaza ngai soki naza la docteur et puis naza un grand réalisateur ya cinéma. OK, voilà. Donc ambition na vraiment c'est bongo. Tant na yo loupé nzela ya médecine na Bel Campus na G3 na kati na raté ko za médecin na mi pesa sikoyo na cinéma. On ne pas venir au travail ba style mo boye de ekundanga sikoyo kota botata. Na mo ça soit fort na lo na casquette na za papa na mi pesa sikoyo na ba jeune. Donc venir va mta sala abuka nga apesa nga mo forme wana. Na o mela pe pas venir na yo ya so groupe Simba. Dans le groupe Simba tata baza ko se déguiser te. Mais bon, na continuer na lire wana ba jeune. Na forcer pe ko za la jeune papa et yo ça tango Belvi TV et faut moi misika. Tant que sali Belvi TV, bon tant que Belvi TV a sali Belvi TV. Tant que Belvi a sali Belvi naye, a sali Belvi TV. A ben Jérémy na masamo aujourd'hui. To yo ya wana na Belvi TV. To bandi ko tourner to sala ba gag mo ya mamo seka. Ezali ba gag ya mamo seka mais le roi principal est ici là. Les camps que je salue en passant. Tant que toye, to bazala ba modéro. Voilà. Tant que toye, ba doudou je me rappelle. Na mona ko pe un moko wana so sila. Na mona ko un mo jouer le roi papa boy. Jouer ba gag jouant le roi papa, le roi Tatumuluba. Et ça lo bien ba jeune ba belé na théâtre. Ya ba âge na bino ba bima pe. Jouer le roi tata. Ah. Na jouer bon. On a si la mta proposé ouais. Mta proposé bon. Na jouer bon. On a joué bon, c'est bon. Malgré tout, on a joué en OP Kala. Mais ils ont quand même. Non, c'est bon. On a joué un peu barrep, on a joué un peu bon, papa. Non, vous mettez la zone, la style, on a passé dans le moment, on a l'aise, ma casse, na peau, na qui on a joué jeune, on a joué dans la paix. Mais au moins, na peau, on a joué, la tonalité, on a senti vraiment la peau, on a ma casse, donc Beckham vraiment moto donc à soutenir qu'il vraiment place donc si on a joué vraiment en tout cas on a PCP merci belé parce que quand la moto assis là à pistonner non jouer boy déjà sur boy on dirait aux ando qui a vu na omoko pour dire si la zada na succès ayeba na déjà il peut moi musala on makasi sur ça jouer boy na misa za le roi coach là on même ba Cristiano na ba Real bon yo beta poste bo na terrain bon moni atali bo alobi te yo ke non boy yo ke mu panzi wana o zela coach ya biso raté non il sala beauté wa doyen nanga to ngata terrain moto bete mais esinga na sala mo boy na to sana na kende ko taper dans chabi na to sana na kende depuis na to ça na kenda bongo voilà idée on ça RD digital ou ta bon RD digital et Ruta Nathalie na fondé ba chaîne ebele na informaticien na fondé ba chaîne ebele na gérer ba chaîne ebele à YouTube au travail pe na Fanny Masudi na travail na Fanny Masudi Masudi na personne Masudi so muta même sur le monde internet c'est Daily OK Daily Luyezo avant ne ga boye pas sur cop mo boye chaîne mo boye global talk global talk il y a Théophile Munganga. OK. Tema d'ailleurs bien na montaka na bien informatique na bien filmer azu cop na ye wa théâtre ba sey wana e futa biso na onté. Wa pesa pe na pas côté groupe sans société. Avant na ndaku et pas venir simbi pété avant na ndaku ba mpiaka. Non na yabo ba français mutu mo benga na poto na no sabe. Wana za chroniqueuse. Wana za chroniqueuse moi na ILK ça la douane na ILK mais tema bi ko ba français bi ko loba. Daily Luyezo te sali. Comment est chroniqueuse? Non la chombolela. Alors Roger, oza, non na ndako. On a eu cop mo bouton de ça émission. Émission. Nga sona sala ni émission. Non, on filme ko montage. Ah, ya nani? O vie mo wuti Londres azoya. Ah, OK. To OK na émission bezo to sala na ndeko Flavien, émission politique. Wa Daily Mke. Et puis ça mo go wana. Pa na ndiko gérer chaîne wana papa na ye Belvi TV asali Belvi TV abenga mbala moko na ye na bandiko gérer ngo pa après mo poster na pe informaticien na yebi ko filmer na yebi ko monter na yebi ko koma scénario pe ne ça scénario pourquoi pas nga pe na sa pe chaîne na ndina yo sala ezayena na sala jana no comment chaîne ngo zana liboso ni ezay univers télévision après na mon univers et Simbate na yo salango RD TV
tilelo pourquoi pas bon pourquoi pas au Tchaki au Dembélé comme madame non pas madame nous dira moi plus connu que Roger Kala la pour nous Dembélé qui était pour et ça la sous moi bien 1 + = 1 so tu regardes nous faut atteindre TV déjà RDTV ezalaki nanu avant to balana Naomi ah d'accord ça existait déjà avant OK déjà ko existait avant que to balana Naomi yango ezali na RDTV so ezalaki non na salaki yango pendant le mariage là la ngana sala ngo ezata RN mais babi communauté dit bien bo ça déjà mais ezaka ya biso mibale ezaka ya biso mibale babi côté de o eza yanga eza pe ya ye déjà Naomi azana kata R wana ah azana kata R wana na R wana ya za côté kasi nakata Roger Naomi azali Roger Naomi azali voilà c'est très bien répondu et voilà et depuis bandana lelo quand même tout le monde ba film qui to ko kuna vous avez réalisé puis écrit par Yomoko depuis Banda Tilelo. Depuis Banda, je crois moi 2 films ezali écrit par Naomi Lufankenda. OK, il pas Komara. Oh, quelle chance. Ba Komara ta ya rapesi nga idée abida. OK. Ta idée mo eza boye. OK, nga na komi na sali mise en scène na réalisé puis to tourner. Puis ba film un peu mususu pe na ko ta idée mo yelenga boye na komi mo pas vendre habiter. Au moni piste wana to sala ngo boye to mema ngo boye to si to ke na ngo boye. To travailler vraiment en collaboration na ye. Donc na ko comme film était sans que ya yeba. Puis na ko sa casting te sans que ya yeba. Malgré tout ata na ko zape na sali na nga ya yebite mais avant to ba na faire ça casting a film ya ndeni. Na yebisi eta eza boyo oyo place oyo et simbate a proposé au cha oyo a proposé na proposé au cha oyo na personne tali oyo simbate donc na ça peut effort na convaincre mo pas ndimi ouais donc peut filmer peut sinon peut makambo voilà bato ba menga Naomi mama Kalunga ya mokie Naomi ya scène na Naomi ndako 2 personnes différentes to ya mo pose un peu mo ba lingala na non différence ya makasi OK différence ya makasi ya Naomi ya scène na Naomi ya ndako OK différence ya makasi parce que na scène azo exercer que Moussa na ye asa Moussa na ye ndenge zalaka peut-être Barizi ya TV boy TV na Barizi libanda hors caméra donc c'est 2 personnes déjà différentes. OK c'est bien comme ça. Voilà, merci beaucoup Roger Kalala. Autre chose, le film que j'ai beaucoup aimé, Losambo ya Mwasi Alimbala. Titre très captivant, idée géniale, casting génial. Vous avez pas de difficulté ou bien un batteur, tournage nayo. Déjà mes difficultés comme moi ma casse par rapport à tout ba TV tout comme programme comment ba chaîne peu comme belé na mutawo za pena ba programme na ye yango difficulté vraiment ko kutana moi mingi yango wana a pas difficulté ya ba site ya tournage difficulté ça peut ya ba acteur parce que ba acteur oyo o bazana na ko ben oni bazana kombo baza moi moké vous comprenez le ba acteur ba ebele ba acteur pe ya komi filmer otie bango mo pe film etalami bazala moi moké donc biso surtout tozana posaka na bango voilà on comprend lokola décor Jérémy au moins mutu pe koto na posa Jérémy mutu musu pa na posa décor yo pe koto na posa Jérémy posa décor donc ce ko kuteni na programme mo bo Jérémy azada occupé déjà au déranger na moto au monde au saka il faut Jérémy azala il faut décor azala il faut Naomi azala il faut Popina azala il faut Nzita azala il faut Serge Louyeye Serge Mwembo Alain Luka Tombe Omar Vini Sherika Dacosta au monde même si baigner le l'homme dans le programme il y a SB au monde baigner le l'homme dans le programme il y a Bellevue TV au baigner le l'homme dans le programme il y a Décor Longa TV donc il y a un truc moi ba consort mais au moins ça la effort il y a que se présenter toujours dans le programme ceux qui conclusion mon compromis moi il y a bien non lundi na dispo dans la tournage to tourner non lundi OK aye peut retourner peut lundi sans problème mais yo mo zo ma ba retomber ba film nyo so comme na RDTV ndeni bon jusque là ba film nyo so et qui l'ont bien et qui est bien donc au fur et à mesure to poussana moi erreur ezaki lobby au mona to ko jango lobby to baki sous moi mayele mosusu donc petit à petit
tokola bato ebele moto moko ayebisanga bi Roger Kalala il est très doux azalaka bon ntina ndako asilikaka mpe bamonako trop calme. Non naza moto na moto na basentiment négatif na mpe basentiment positif exactement oui na moto mais nalingaka mingi kozala calme nalingaka mingi kozala calme kozala doux mais eempêchanga te kosika so namoni mpe mabe moko boye na reproche yo mpe soit nasepeli mpe te na moto na yesu te kaka nayebisa oza yesu te voilà merci beaucoup Roger Kalala toza na otokenda jambo maleme na ochite mais losamba moi c'est aussi là déjà je crois que c'est silaki déjà c'est silaki na 11e épisode c'est sili na préparé da film mosusu ezaka ba histoire vraie to ezaka ba scénario kaka bon na mingi ezaka ba histoire vraie so na komi wana histoire donc eza histoire vraie so na komi idée donc eza makanisi moko eye na pensée na raisonner na sala eloko moko bona esalama nango mpe te mais nga na raisonner kaka na sala yango mais mingi eza ba histoire vraie nazwi yango nasali na créer mise en scène nanga et puis na mettre baractère sur scène na réaliser eloko nanga mbala moko. Ah là c'est bien. Et le Roger Kalala oza moko na kati ya groupe Simba. Le groupe Simba boza parmi so ba batanga ata 5 ou 10 artistes au bazo sa fierté na libanda au bazo kanga poto même na nzonzing par-ci par-là groupe Simba boza peut-être parmi. Mais karabino pe groupe Simba wana boza peine ba polémique bakasi. Ba polémique, ba problème. On dirait boyo kanyeza raté. Est-ce que papa Lombe attaque ça bino bolingo te? Maka peut-être Roger na ya o esimra to na ndeko o to na leki o de l'eau par exemple quand et comment couple famille bota par exemple pour ne citer que eux ça va ça peut-être pêche à lover te belé et au fan rota on a une polémique exacte na groupe Simba. OK polémique exacte toza bana tata moko bana mama moko polémique exacte entre biso na biso bana groupe Simba exacte oyebisanga te keno esomona déjà Roger na décor Roger leki na caméra ya baresi boya fini décor to fini Jérémy to moni décor yo finga Jérémy yo finga Luka yo finga Alain namite donc on a une polémique exacte entre biso na groupe Simba toza bana tata moko donc marito toza batu makambo koki kozanga te makambo koki kozanga te mais et comme na niveau ya polémique ya kofingana wana exacte na groupe Simba. Voilà. Projet to songa moi si makambo qui ezango déjà mambeleka ki mais quand ko expliquer moi bato ba comprendre raté. Bato belé ba on dirait marche moko ngaka salema ezaka nini juste en fait. To ba na ko maîtriser en penza bien te. Vu que aux appels aux arabes connaissent ezaka nini juste ezaka idée ezaka nini pour ba comprendre ka mabe comment makambo belé bongo boycotter ndeko na bino aza grande sœur na bino aussi la bisalu. Et ici c'est le cas déjà. Oui. Et si le cas déjà na ndimite keno ke na ko sepelisa o na ko loba iko sepelisa bato oyo bazali na ba penser na bango déjà na ndimite na kolongola bango na moto parce que biso na groupe Simba nde batangisa biso on dit toza na 3 classes ya ba fanatique. Oui. Toi na public moko intellectuel, toi na public moko intermédiaire, toi na public full. Tu vois? Et ça nous qu'on a 3 classes on a quel public? Full. Déjà tu es dans le public full intellectuel. Dans le public intellectuel, le public intermédiaire. OK. Et bah passer bango ba public mo boye. Déjà baza na intelligence, ba comprendre makambo la facilité. Vous comprenez? Mais public full pesa nango. Public full donc okoya olobi ka mo boye tema baza ebele. Na kata mo peut-être bato oyo c'est vous ezo sala te basé belé na kata. Tout. Tu vois? Même na foot na stade de sala nango. Au public il y a renaissance au monde joueur tu ko tiabi tant on raté au monde ba fingi les sous. Tu vois c'est un peu ça. Oye salama ki wana le 30 juin ezaki programme moko boye ya groupe Simba. OK. Ezaki ko rien avant na o ba kanisaki. Donc rien et pesa nungu ça mabe lumba pesa nungu eza ndeko na bino journaliste. Donc tu vois que on a acheté pour expliquer non moi pas c'est pas na propos na ba Roger très intelligent le bara bien ba c'est pas là qui na ba propos na nga on comprend eza pe na public mususu et c'est pas là qui na ba propos na nga te baba yo za bien yo za naître oza tambusute kaka ndenge yo lumbundo yo tala ki bongo et pe na mususu bazo so makambo na lobaki wana bakati yango
batiki makambo mosusu bazwi ya bien ebele bazwi babombi yango bazwi so ya mabe kutu te peut-être na bino nga nasepelaka na Barési nasepelaka na Décor nasepelaka na Jérémie na loba bongo po naza petit frère na bango bango baya na nga so bazwi sikoyo tema bango baza bango moi deux personnes mo baza bato balingaka Barési babite so to tika place Roger lobaki aza pe ndeko ya Barési et ça la faux to lia mbongo te to zo place Roger lobaki aza ndeko ya Barési to bomba yango to tika kaka place lobaki non aza ndeko ya Décor na ndeko ya Jérémie to suka kaka wana OK yo donc yo lobaki ozaki ndeko ya Sila belle émission on est à ta chaîne nga na pe na ta chaîne azoka partir na channel pe na ta chaîne nga OK na lobaki naza ndeko ya bango nyonso parce que te na lobaki naza ndeko ya bango nyonso parce que nani Barési kasozo edenga te to so Roger ezaki nani balobaki bo naza Pécha Love voilà parce que naza petit frère ya Xine OK toane libota moko ya Simba naza famille libota parce que naza petit frère ya Belleville toane na libota moko ya Simba naza Abakouk parce que naza petit frère ya Sila tozane groupe moko OK donc na leki na bango en aucun jour na leka na TV na bano ya Fifi a muta mabe na komisi ya Judith il faut nazala bololé il faut nazala kizengi voilà ata to 50 na famille wana na yebi ke ngana ya Fifi to panga na kitoko kama makasi to kama na biso mais ya Judith pas aka ya na beta nga bigogo ma ya na nga mais non boyete mais na ko boya ya Judith te na ko bima libanda te to temi na kwe bato ba beta masola famille na biso nga pe bololé que je suis na yo no kutu ya Judith beta nga bigogo mingi na linga na ya Judith il faut naza zoba bobo me kutu na ngagete na ngagete il faut naza zoba tema ba makilala nga makambu na biso nde ya Judith beta nga bigogo na ndako eza ya biso ya famille na biso eza ya famille na biso film na ko ma film mon caractère un exemple TV les liens du sang donc eza mama makila na biso oyiba te na lobi déjà entre biso na papa na biso ata ba beta biso bigogo tozo fingana na kati ya ndako na biso esuki na kati ya ndako mais so komi libanda na moni mutu mo boy azo finga ya Judith bato ya Judith abeta nga bigogo ya Judith afutela nga minervalité en tout cas na défendre ya Judith mais baleki musupo yebi bazamita mabe so ya Judith pa beta ke makaso mo pe bia aleka na epe ya Judith pa le kamata mabe wana leki ya bongo ana kindoki OK donc wana bato bakota kindoki na famille moko boye ba besa so famille no malembe na ebisa wana baleki ya bandoki OK donc ce que ba kataka partie wana bakataka partie wana ba bimisi yango nde ebima so nde ebima bongo OK nde sale ke no bato misu bayoki bakomi mpe kosalela nga bacampagne no bato base désabonner na chaîne na nga OK tu vois navandi so monatali mais toi na monde nini toi na ba fanatique quelque part et choqué nga makasi OK et choqué nga makasi navandi boye tant na mona bato ba moko alongwe 5 personnes bakoma ta 100 boye base désabonner na chaîne na nini na lobaki ya mabe pour bato base désabonner yo comprendre bien wana public full donc bato base désabonner na chaîne nga ba public full ba public mo la natie ba fanatique moko ya bongo kaka donc ba ki na bango mais na tikala na ba vrai na tikala bon après film pe le capé boabi je suis Abakouk na sepe na film na Roger Kalala na sepe na couple la mino je suis Abakouk tu vois je suis famille Bota je suis Pécha Love na mutadina na sepe na film na et le lot peut bien na SBO jouer OK même na Omilo Fokel pourquoi pas OK pourquoi pas na kete point eloni ko empêcher na kene yep ça eloni ko empêcher na kene non et pourquoi question wana ben na tuni kaka pour ne pas alors oui tout ouais les artistes c'est ça eza ba entreprise ouais eza ba chaîne ceux qui les lo bazana et puis apport ya mutu moko ça fait toujours ça joue un rôle ouais ils ont contribué ouais donc ya na rôle mukolo Songolo Pakala a separa na Naomi abengisa ye ceux qui Naomi aza disponible a okendo sa musana sans problème sans crainte quand ndenga kenda ko servir bato mususu nde pa ya servir mususu abengisa ouais na kati ote mais za pika na bande ko mususu bazaki pe na ba propos déplacer ba finga ki pe ba fanatique ba loba ki pe mabe surtout pour na ba fanatique OK ba finga ba fan te quelque part
Oui, Barési, toi, on a mis tes mamans côté. C'est ça aussi. Toi, on a mis tes mamans côté. Et ça, on a joué, on a bête dans le terrain, on a fingaye. Elle va pas répondre. On a pas kati ballon, on y est payé, à répondre depuis fanatique. Tout le monde a oui. Barési, toi, on a mis tes mamans. C'est ça aussi. Au coup, on a vendu boy. Le roi a na sala le côté, mais a vendu moto. Moto comme na niveau ya finga moi no anga kufa. Oh. Ah, c'est très méchant. Tu vois? Moi no abiso akufa. Pauvre bébé innocent. Pauvre bébé innocent. 5-6 jours. Mais ce que tu fais, na route pour atala, you know, ba bot na bango ye. Moi na route bango ye. Mais moto a se permettre à finga ye. Tu comprends que non? Tozana tosala musala pona batu moko boye ba mita mabe. Ya comme à niveau ya finga mwana abeba kufi. Asali bango nini. Et c'est moi na wana zali devant caméra. Non. Est-ce que ba bot na biso bazala devant caméra? Non. Au moins so ba fanatique au public mo full, public mo ezanga mayele. Donc ba permettre nga pona mona mo musu na ko yiko employer wana ti. Oui. Tu vois? En tout cas, na domaine na biso tu as besoin de battre bawanate. Tu as besoin de bangote. Ceux qui n'ont pas ta chaîne, ils ont 18 000 abonnés. En tout cas, la chaîne, ceux qui ont 18 000 abonnés, ils ont 17 999. Ceux qui ont battu, ils ont maillé le pays boigna. En tout cas, ils ont ballon la bango. Ah, Roger. Roger. Ouais, ballon la bango, natika na moko oyo, oyo réfléchir. Ah, Roger. Bon, ça pardon. Ten. Boso bangona ndeka bazana ba balongo zo na 0 abonné. Obi so ki balongo na zongi na 0 abonné. Na okoma moko ya bakisa moko wana azala ya mayele na boanya. Moko wana azala intelligence, azala sagesse. Mais ce qui est sûr, Roger ba gérer ba fanatique. Barési ba gérer ba fanatique té. Oui. Mais mindele ba koma ko gérer ba fanatique. Ndene. Tout le monde même na ba sport té. Ba fini Vinicius ba fini nègre. Tout le monde appelle un match, va finir Vinicius, va finir nègre dans le stade. Va finir bon moi Mundela, il y a PC public en sanction son nom. Avant beaucoup de ça, il faut foutre un man tel. Et là qu'est-ce que c'est? Va gérer bango. Tout le monde va finir sur va jouer ming la porte, tu vas finir nègre. Ba wololo kaka you, mais ko finir va finir té. OK. Biso en Afrique to tika na moi. Mais je pense qu'avec le temps, malem va changer. En tout cas, on a besoin de public qui va finir à bisoter. Bo finga que na jouer ma bien na film wana. Et puis ça a courage. Bosser na banco ba remarque na suggestion de la rabiso. Le bana no Roger au jouer qui ma bien na film wana ezali kitoko côté. Et puis ça a courage na bongisa. So tango ya finga Roger et bemba tata na yo. So et puis ça a courage ni lobby na ça na bota tata mususu. Roger Kalala. Obi Roger dans ma toy milai, ce que lobi na osala ni le pom na bongisa ma toy yango siko na osala nini? Ko katala sizo. Na katango. To la banda ko lycée yango ko limé yango tititi ko mimike. C'est man on vient no masser. Ah banda ko mansa non. Le mec Roger film na zaki to côté. OK. Na la capacité à bongisa lobby. Voilà. Le mec Roger en tout cas comportement na libanda même sur na quartier na bino se comporter qui to côté. Et c'est ça bisoté. Na la maison ya robot. Mais lobby Roger moi na kuta kufa so yebisa na kosala nini? Vraiment. Déjà qu'on perdre moi ça là ou pas et puis insulter encore le pauvre et innocent. Il y a une chaîne na besoin ya public wana té. Na besoin ya fanatique wana té. En tout cas na seigne voilà bolingo nzambe ceux qui s'abonner na RDTV, il y a s'abonner ça la biso critique ya ba œuvre auto ça là. Voilà. Pour lobito bongisa. D'ailleurs critique à œuvre c'est très important. Pour lobito bongisa. Mais ceux qui bandi ko ya ko critiquer ngai. Obani ko critiquer moi sinanga. Obani ko critiquer ba boti nanga. En tout cas on se perd na oté. Voilà. On se perd na oté. Tu as raison. Oya finga papa wa botinga. Ezala papa artistique nanga, ezala papa biologique nanga na on se perd na yoté. Ezaki to côté. Babi papa na yo ata aza handicapé ata aza mayele tata ayebi koloba français té. Il restera toujours ton père. Na on défendre eti mukona akufa. Exactement. Des papa nanga akufa boy en tout cas, il est le meilleur papa. Je vais perdre son nom papa. Papa Mbaya. Papa Mbaya. Okay. Donc on a mis sur allez on a président de la République. Oh. Ah, pour moi. Mais c'est normal. Parce que c'est mon père. Ah, voilà, ouais. c'est mon père. Tu n'as pas accepté tes moutons au fini là. Exactement. À toi Kabilanga ba million, on a fini pour un. Finanga mo concerné, Finanga ngamo mo na un problème. Eh, fait c'est pour que les gens na musala oyo yo telanga na voilà. mo sepelanga nango.
oya finga mwana ngande so to bota mwana ngona yo na ibisa Angelo abatu pena bon bogar pe métis ala de pe mana oya finga mwasi na ngande so to linga mwasi ngona yo oya finga ngande ne se yom to sala yinga c'est ça on dit ba mo pesa nzambe alors il faut de to sala effort non public wana to poussa bango malem ba ki musika parce que tika bango en tout cas baza danger mon permanent c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, beau changer, beau tika au film, ça fait pas trop bien, hein, s'il vous plaît. La famille, ça va bien, les insultes, ça m'a bé. Insulter à ta Roger à la Bopo, à Zanestar. Cause à la télévision, on a déjà exposé, au film, on a un sur rolling. Mais peut-être qu'on touche ma vie privée, par exemple. Au film, Atalia, Temayo, Zano, anonyme. Voilà. Bao bazana ba anonyme ba mona la raté ba koma kaka. Là ça passe. Mais ya yo so yo oyebi. Ato mona ete oyebi. Ato mona ete azoloba. Dans la main na makila. Ato ebe longine te mo muta azoloba. Ah barezi. Ata mokoto même si sona muta muta mabe na bomba makam. Dans les cas émission mona pas na yo. Il y a la moto avant to sala fiancé na biso na Naomi lelo lobby a selinga ba mo ya bêtise mo choquant. Ouais, je me rappelle. En tout cas la ticket la maboko ya Nzambe. Na ticket la maboko parce que aloba makambo bopona nga e choquanga na mo ke no eza yango te na funde la maboko ya Nzambe. En tout cas yeka na ticket la maboko ya Nzambe. So il aloba kango kaka po aluka moi succès batuma batala ye ba sepera na ye. En tout cas azo courage ya asenga bolimbi c'est pas Nzambe. Il n'a pas déstabilisé fiancé non. Ah barizi. Tout ça ba famille. Ouais. Et puis belle famille ba otala. Le lot internet peut comme partout hein. Partout. Au vandi bon point sono Roger Ayiba. Muyo bi ko yiba raté. Ba be sa réputation là. La belle famille est à moi, je me sens que je suis un problème. Il faut nécessiter ma bébé. Bon, ma bébé. Tout ce qui est fanatique, fanatique anonyme, comme la banwata, finga la banwata. Et ça, il est l'autre côté. Mais Barézi, on vend la caméra, on vend ko finga décor, on vend ko finga Naomi le Franken. Ça, c'est tout côté. Et pour bosser un rôle, tout ça. Il y a un journaliste, on vend finga tout ça. Si tu es fanatique, ça se comprend au moins. Bon, fanatique, il y a na bango yete. Na mona na déontologie na bino bo permettre te muta benyi na téléphone ba niko finga. Ouais. Bo permettre ngo te. Na ba misuba sala ngo. Si to yebi ebele. Sala ngo. So bino ba botanga so na ifasik. Bino je faut ça so effort bo banda pe ko bundela biso. Contre ba journaliste oyo bana bisaila mabe wana. C'est ça. Les anti-valeurs botika au finga. Au finga za mabe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre au ça la remarque, ça la critique, ça passe. Mais les insultes, on ne parle pas. Bon. Quand nous rejoignons le bim, nous avons une réaction. Mais un exemple TV, tu as un exemple. Pas des insultes. Si on va nous finir, on ne te permet pas. Donc voilà. On a peine à saigner. On a la paix à oui, non, le mais on a la place au finité. Mais moi, on dirait. C'est tout ça, Yosko. La personne a une question. Yoko Minga, la communauté, tu as une question. Je vais répondre. Pourquoi Bino ba jeunesse beaucoup mal participer? Vous avez au milieu, beaucoup mal tendance. N'est-ce pas au milieu du village? Ah, il y a solo. Oui. Tout ce qui a réponse la zone est comme ça. Aux yéndé, il faut te faire continuer. Tu as une question beaucoup. Plateau c'est un gars Roger. Vas-y, oza mutu. Oza mutu. Moi même ministre na biso Kabulo. Ministre sport. Même si pas aux amis comme ça n'est pas tête de riz mais ata muté mais soit vandi boye à sa émission oyo kata place mo tezo la seno Kabulo comme ça de riz comme ça mazembe. Au mona netre. Église au milieu. Est-ce que ça bon c'est bien bari ça soit effort ya bandolo ba jeunesse mususu wana baza appelle le roi yo. Belé peut-être bataille ba classe c'est ça le problème. Mabe so ya moi YouTube on peut zapper ya mutu na mutu. Moi peut pas bloquer ezate. C'est ça. Mukolo kaka mundele. Alors non yo gérer sur YouTube ya ba Congolais to ya YouTube Afrique. Ebele ba okanga. Ebele. Ba okanga. Ba ozoli ba ko papa. Ba okanga. Dali ko na ozo semba on la théâtre.
Jonga kuna di. Grave. Et puis bakanga. Daibisao. Il a un diplôme nouveau maintenant il faut. Daibisao. Et puis les gars va tester. Les gars va tester. Batalio Pizza. Va tester yo, c'est bon. Elle continue. Vraiment. Sur ça qui te autant en tout cas. Désolé, bakaye de charge des akaté. Bozoé batozo le belanini. Motomoso le bela musique mais à côté c'est sans tabou. Obimi na kaye de charge. On a besoin de comédien, faut ça l'effort. C'est ça oui. Les comédiens ont un succès. Les comédiens ont un succès. Les comédiens ont besoin de kumisa lelo. Les comédiens ont besoin de finir lelo. Tu faut ça l'effort. Tu t'aimer la batouana. Exact. Tout est mis la batouana. Tu vois na bisoté ceux qui les lo barezi baza à se porter grand comme année attaché de presse il y a Roger Kalala. Oui. Ayeba que non barezi aza attaché de presse il y a Roger Kalala. Là atiki makamune musu so attaché de presse à Roger Kalala. Mon copain bana Roger alongwe azongi sikoyo analyste. Voilà. Tu vois? Et puis quand tu parles de Roger Kalala, il faut parler des œuvres de Roger. Il faut le bela makambu ya Roger. Wa to yebi no Roger mutatindi. Sakara le bela ka wera. On dit to ka sakara yo le bela Kofi Olomide. Eh, le bela été. Ba junior le bela ka Kalé. Président Lombe le maître avocat na ngai. Avocat na ngai. Na changu voter massivement pour la campagne na bandité. Na décembre babit. Mais toi, la campagne est quand tu m'y bandé déjà. La campagne est bandée. La papa est défendant sur ma cahier. Non, bah, quand on parle pour bandit la campagne, campagne est bandée. La bandit déjà. On a mis tel. Moi, je la bandit. Mini pour na biso ba changu mini tango makamba au banda. Mini honorable. Nous allons soutenir le président Lombe Soukari donc boye banaba numéro candidature na Roger Toké na vraiment na suka na habité pour na batunion sur bataillon ba ko retenir nini ya kitoko et puis obi film mususu et puis pourquoi plus moi battant ceux qui retourner ba yo aura moins temps pour au film mususu. Bon ceux qui toza la moi ba délestage wana oui ça par rapport il y a moyen oui tu vois coup ya production production na sala ngamo voilà il faut na futa bateau nazala moi na bota misika na production ouais na ba moyen te ya que non na tourner film mo boye mususu za na boîte na tourner déjà na tout monde on a FBT logo FBT za kawana ouais maman Nathalie Fikipo papa Paul Mami Fikipo, et papa Paul Fikipo maman Nathalie Fikipo FBT Misalande grande agence agence munene agence à papa Paul Fikipo maman Nathalie FBT d'ailleurs ceux qui na leli papa bona boye mais c'est ko lila mingi ezalaka ezala domaine ngati tu vois ezala domaine ngati OK papa ba yoki na voilà papa chaka loboko papa chaka loboko papa ça fait longtemps classe baninga dans la zone classe et maman qui fait tika bisenga c'est classe bando tangisa wala mwana otangisa nga moko na tangaka otanga oyo sai nazokela 6e master 6e primaire mais oui bah ça comme na balaki en français na banela primaire papa Paul je dois retourner à l'école bien moi tu sais vraiment 10 ans en France tango lo bango ba bango moko bata France na ba rési français lo le babe bango na yo so bato balingaka ote ba olugo ba problème ba finga yo dai bisa Roger Kalala to za nango yango wana mais malembe oui to kola to ko m'appelle wa ba chaîne mususu oyo mo na 1 mois Roi Bellevue TV, au moins un mois, il y a 4 films. Chaque semaine, il y a 4 films. Déjà, c'est bon parce qu'on a un coût de production. Déjà, à ma casse, la production. Et puis, revenir à ma casse. Il se peut, avec le temps, tant que revenir, qu'on va à ma casse, au moins, deux films. Dans moi, pourquoi pas 3 films, pourquoi pas 4 films. Donc, il faut que tout le monde ait un malam. Au moins, SB, Bellevue TV, ça, il y a bien. Il faut que tout le monde ait un malam. On passe rapport au ça va film déjà Bellevue a joué dans RD déjà Bellevue a joué dans RD dans film et Masser bon ça Masser ici na noté si la peine noté mais bah passe rapport benga bango na passe au benga bango makasi ya kuna ba film d'ailleurs na koma une film oyo en tout cas place oyo ezaka Beckham OK place oyo ezaka Mams place oyo ezaka Black place oyo ezaka Bellevue tema so bango baza cahier de charge na bango to ba agenda na bango eza epé ya kotonda avant zwa bango fata moi 3 mois 4 mois avant ayebi déjà mais yara après une semaine non
alors mam c'est ça Roger dans la position la film moko boy brusqué quand même brusqué tant aboya po yo no oyimi aboyi te metant non dans la programme déjà moko boy to ça après un mois yo ye mopanzo bandi ko yima o ba ya ko soutenir bana te on est mabe oyebi penza le roi dans la projet il y a Black je crois na octobre et novembre on a film moto tourner na Black Mams dans la projet je crois il faut déjà tout le bagage début 2024 OK 2024 Bevis na zaida na ye na ozong c'est pas les sous c'est un peu ça mais maintenant à chaque bazana ba Popine ba Décor ba Naomi ba Jérémy ba Daily ba Vini maintenant à chaque bana RD voilà bana RD wana base atobe wana tout lobby bango na boto Roger ata so mutasala nga bon de Décor mais le tourner le beat Roger dans un programme mon ami c'est bon on a rien bisé kaka na ya boseki kaka mo pe lobi pa ye ouais a soutenir masana c'est ça c'est donc bien yango la pesa ba ndeko na ya Simba vraiment ba merci ebele yango ma bato so non ba fille mais nous trop bana Simba so na zo ba nani tu appelles bana Caleb baza kuna Caleb bazo formé bana Caleb oui bana Caleb pourquoi pas pourquoi pas mais mingi bana ndaku na biso Simba tu vois Simba ba cause à 80% na 2% à Caleb na 2% à sans souci na 2% ya V12 na 2% à Nani c'est un peu ça Caleb tout que bana bienvenue un peu sur mbote yo so mona yo sali loko no mobo o so batali banda boso bana ndaku na bino moko lo bani bon bana ba voisin te to boyité mais faut bana ba ndaku na biso moko na bozo no bana ba voisin te so do kabane donc c'est pour amuser la galerie donc voilà Roger Kala nous sommes arrivés à la fin biso on peut la belle vite biso pour biso to ça bon te pour oh la belle vite ça bon oh ngana bimna na ko da sali film internet na Bellevue TV oui normalement c'est film internet na Bellevue TV Décor na Bellevue TV au moins na SBP nani Yalule asala wana beka muyemoko banani mususu na koloba ba palmiche ba jouana na SB ba Deborah na omi ko tupe koloba pe uta jouana na SB Décor jouana na SB voilà mais le but peut être oui non on connaît déjà jouer oui et le but peut être sur Roger sali chaîne na ye na zaka obligé te ko yo obligé ngate yo tika ngai moko to senga pona ko senga pende ba na sengi pete bon ko senga pe comme non il failli ba pesa musa na yo moi kilo moko bote ba yo mo muto senga ki o tsenga mal à l'aise on tourner des poignées quand on a benyo so ole na peso $10 ndé na pesa ka daily $10 afuta transfert au moins tema yo senga nga mingi na fini moi 1500 moi na zo pembeni ya merci pour na musalo selinga fina boykende na pesa la musalo valeur pour ça raison na pesa musalo là tu as raison so moni ba benga yo te tika koza rappelé presa koza précipité ngongi ko beta kaka na benga ngai pas songolo te po anini zala kimia mukolo ngongi ko beta songolo yemo lala boye ata yemo ba ya bengo to mo lala à l'autre côté benga Roger à l'autre côté benga Roger c'est la côté benga Roger so ya pour mususu allo eza Augustin Kabuya ya IDPS ya tourner film mo ya IDPS na ira tourner bizarre tabla sakei film mo président César ya tourner oh allo c'est maman Denise Nyakero Tshisekedi yaka tourner boya osama kama PNML César mbang so yo se ko benga maman Denise na posa tourner et c'est maman Denise Kanda bo benyi kaka ya ata film mo fa ba beta ba film et pas ba chikata mo kaka bo salaki ache wana yo so zala wana figure ba beto nde ba film ba nyato ba film na ndenga solo souffrir. Merci beaucoup Roger Kala, nous sommes arrivés à la fin, votre mot de la fin pour aujourd'hui et puis le dédicace et bateau peut-être balanda on a les réseaux sociaux on a déjà RD ba qui vous s'abonner kuna RD TV ya Roger Kala là-bas s'abonner et ba dédicace na yo mot de la fin pour na l'autre kamana biso. Voilà, na osenga na ba abonner à exemple TV. Ya ba rési baza. So yiboza 500 obolinga ba rési baza. Appena 5 bino ata 450. Bah ya.
ata 450 abonnés ya 550 000. Boya pe na RD TV vous a décidé bo sepela ba film ya bien conseil ezawana bo seka bo zupe les non ça peut ba live na mama bo taper ba live na sur la maman et ça la abonné na bino moi na kota wana idi ba ezi mutu nanga so na ye pa na yo so mutu nanga live ça au kimi au polémique au polémique na bon aujourd'hui la ligne ko ça te la so boya na ngai na parce que okoya koloba yo papa ba fan full wana baza mabe papa fanatique d'asso esa lingi yo soki a lingi yo bon apesa on peut tort peut-être parce que bien on peut ba fanatique fan na lingi yo na makila na biso to mona ngo awa a lingi yo au moins soki fanatique moi lingaka X voilà soko yo loba no X atekaka mapa ata X atekaka mapa ya solo mais tellement yo X atekaka mapa ye pona yedo besoin ndiko fingi X au CPC ta ofinga yo tu vois to boya jote ba fanatique bo bazala ba bien ba bien mais to tsara moi maille moké na 20 c'est ça to donner moi moké parce que il dérange quand voilà ba dédicace na Roger zana benga na batu ba s'abonner ba ya penza we benga bango boya na RD TV bo s'abonner na RD TV communauté congolaise union surtout au se plan na théâtre boya bo s'abonner na RD TV bo za décider so ka yo yebi no o linga ka théâtre ya ka s'abonner na RD TV ko ya po finga te so yebi no o bando ya po finga o ya te na bengi yo te yo mto finga ka na bengi yo te na bengi moto ya finga ka te moto ya portera implice moto ya pesa ka conseil so yi kambo ezali to ande la posa na bino na RD TV boya bo soutenir biso to bando ça pe ba 100K pourquoi pas ba 1 million de vues et ça biso bien voilà bondeli bino na sengi na bino boya bo s'abonner na chaîne na biso RD TV soko beti kaka RD TV au mona na photo ya profil na biso tozala nga pela mwasi na nga na romi tozala na photo ya profil bo s'abonner bo za décider na pesi mbote na ba fan na nga nyonso surtout na famille na nga ba famille mbaya na belle famille na nga famille ba masa na nga nyonso ya groupe Simba décor Jérémy ba Julio ba chef na nga tout ba Bongosi ba Luka ba Lule bino tout na pesi bino mbote ba Mouré surtout ya théâtre congolais na pesi bino mbote et ma femme Naomi le Franklin dans la star na pesi yo mbote esika ozali daili lo luyezu daili na pesi yo mbote na ba nyonso ya groupe Simba famille Bota Abakouk les décors TV les Jérémy Chabani les nani les Loufoua Kendeske. Et merci aussi à toi, monsieur le journaliste Barezi Banza. Merci beaucoup, Roger Kalasser. Exemple TV. En tout cas, on a à l'aise. Il y a Soukate, hein, pour y retrouver. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci à Karine Massimo. Karine Massimo, je te salue, gros bisous à toi, Daïlou Laure Luyezo, et je vois aussi l'artiste Monasemi du Congo central, Bana Beto, Kasa Ikuna, Mouké Mwana Congo central, Mouké Mwana Yabwala, Mama Mounou Yaki Mwana Yamatadi Manteke, Monasemi du Congo central, Bissou Bana Moulou Fakane Atelier à Pona Mandés. Le bango bien. Ah, Gezaba Otuba. Gezaba. Ouais. Gezaba. Ouais. Bah, muke pesa mbote Mwanasemi ya biso moya Congo central et puis Dino sacré papa social. Gros big salutations à toi. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. Merci à Chris, on vous dit bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme à suivre. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, dans Belgique, dans Paris, partout aux alliés,
Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na sende na olo babonde de Rolex sa ba perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque ya kitoko ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Oso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou ngam kona sailaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.